Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Dina Yese, na Congo Tek Tek Mama, Yasiba Mutombo. Salut nos fidèles nyonso ya Congo Tek Tek TV avec Darling Love la canon ba mbote partout place bozwami la canon na bino yeyo mwana muluba botama mulubo ka sentiment na profiter na pesa mbote na le big boss papa Sibu Mutombo leader à Pembe ba mbote no si kozwami mon boss pourquoi pas là mon vieux Georges Dzunga otete la ke mafumbe ba mbote no vraiment epele et si kozwami na l'homme Ben V Jean-Marie Mubenga solution na Bruxelles na ville à Malines bambote no esiko ozami mutu nyonso aza besoin de fambongo wana mo ba problème esenga mbongo contacter Jean-Marie Mubenga solution na Bruxelles na ville à Malines yesuka ye papa solution toujours émission vous avez droit de savoir bozala kaka la droit ya koyeba maimazo lekana metitima na réalisation azotela biso na no vidéo ya ndeko na biso Karim Mokonzi oyo afingi na ye mama pasteur moko boye matangi kombote mais na banalise ndenge tozo ndenge batu bazo sala na ba titre ndenge batu bazo chaka de jeunes internet bazo lobake afingi Sylvie Mapata moi si ya président Weranson tolana na vidéo après to kwa kozonga après pour lelo nazanga mote na plateau to kosala analyse ensemble na Jericho Betox toleka. Entre parenthèses, yo, ma pasteur, yali nzanza, yo somona mo, yo somona tongo na butu e sangani, o somona, yo, boli mbonga makila bato zomi benga ma pasteur, o mondo zo mutu bulu mobali nono ya lokwa ya kita velo kutu lokwa ya Davido, ya yo moko ndenge za bulu wana loko la ballon, c'est respect, to moni kote na ye, e pa no ma pasteur, boli boso na touchaka na nba père, na dosa, kaponga so mati, po Myriam Mokonzi se ma sœur, e o mati touché Myriam, o moi kote na ki, na fond non loba no boy ma pasteur po etele mona mutemo kangela pa pasteur makole bembe l'église en bosala se yo lia batu ndenge bolia kawana yo ma pasteur ke ba po ba no ba loba anglais so ça pour ça ba no ba sela ba vidéo anglais te allez linga papa pasteur no matoyi o baby mitu yo ma pasteur yo somona ma pasteur lokuta yo biteke politique ya lokuta yo ke lukani na parlement pour politique ya mambo lokuta yo ma pasteur il faut la vérité yo ke lukani OK ko lukani kuna tellement faire poussière au soi-disant maman start il loira poussière na ki star na Chicago ngo ozaka poussière bongo nanga na outi Afrique na ki poussière te na Afrique na epoto ko malgré zo lamba nezo continuer ko lamba pendant na côté ça spété pendant que no ba rendez-vous et na vandi saka makambuba na côté si quoi spé na zongeli bino bo ba bino mo yebinga na mta mélange na mta pata choko depuis Afrique donc ça na betango a eza mort d'homme. Et ça m'a bien marqué ces morts d'homme. Ça n'a pas été pas. Mort d'homme junior Kabalang au coach Chimendior. Bernadette m'a c'est mon temps oufa. Non, on a bêtité. Non, on n'a pas stress. Mboka mpaya. Mundela e bangana nous. N'a ça n'a stress. Moi ce qu'on dit dans 20 ça bloque on a karaté. Pour moi na eba poto obino boya kate obolo tateke. Il faut tenga na eba poto ndako na ba kangi. Chaque fin du mois on paye. Donc m'envenir se divan kitoko de ça na longwe poto na kiki nchasa na flat ito tel te chez moi il y a pas de ça na pointe au sentir niveau au sentir niveau ta miyibi au couple la miyibi oyo yo koko yo po yo monze na moni yo mesani na maloba nanga zena on a touché na nous abulu wa bibon ya ma pasteur yo wana bezo toboka na parlement yo bibon yo yo mama bata no solo na bango yo kebisa bango te na kombo ngako to kombo nga deje koma lipa mais yo kebisa ma bata na hote na komba famille nga yo litungulu yo ma pasteur ambwa o baby mutu nde ba yiba obo mona ba yiba na mabota ona posa ba yibo réputation on a posa na yibo ngo bona yibo yebi
non ibo réputation ndenge bayiba yo bana badanseuse bakoma obotela bana alors ke batikala na mwa madem nosimbi na maboko donc oluka te wana mwa réputation mwa réputation orana ngwana okosute bonga na clean mwa réputation wana nango ke ma pasteur mobe mobali ne moyibi alia bato mbonga mabanga mema bangulu mema bato bandundu alia kabatu asisi orchestre ba yosko wana mwa réputation ya mbali no beba c'est comme ça no mélange à couple non béton non ça le peut mélange le quoi na musique non alors batela ya mukepo au sambo église wana ezanga adresse wana yo sote ya wapi yo so ça ma pasteur so banda no te ya na muntu lo kwa David olala kana yo la mukana yo ba no te c'est ngana nzamba banda ko répondre ya ba kazong sa banati o baby mutu ete yo fona kendaka na bino boye po famille no ba koka boye te ba benga yo jusqu'au yebisa mobali papa epekisa mabata no bando toucher ba plafond boye kuna moni on dirait to se comprendre te que c'est non c'est n'importe quoi non changer tinga no kena rando bwiti no bota bana na rando no kufa na rando ata na sali rando te no kufa kaka muto tikala azate lo ko to kufa to kende boye bo baby mitu la bebola mkambi mate akotinda kubino bimbesili mona kini kutumboke zanga lo bokotanga ndako te. Merci beaucoup, j'espère Bolandi vidéo Oyo. Karim Mokondi vraiment a démarré Maman Pasteur mais na ba propos na Oyo azo tenir azo laksambala moko ke azo finga Sylvie Mapata. Yango nazanga moko te na plateau, ya vous avez droit de savoir lelo tokoso wana on a géré comme to sala analyse finalement biso ba pandisango tozo koma wapi. Na Maman Pasteur abatu Maman Sylvie Mapata Oyo parmi basi oh ba respectaka ya ba musicien y vraiment akosoka za la place ya première te akoki kozala deuxième parce que na ba bêtise to tikala ko mona yete ndenge basi ya ba musicien msu ba salaka y vraiment atikala na kozala nango te metiti mato le la transition après to ya majori Kobetox. Merci beaucoup Metiti ma transition naza déjà na Jerry Kobetox. Bonjour Jerry Kobetox. Bonjour Darling Love, bonjour moi na muluba ya nzoto mike puis ya nzela ya minu. Bonjour na bandeko nyonso bolanda biso na Congo Check, c'est votre humble serviteur 207 de la presse très en colère. Donc boss ici bu mutombo papa ya yo yango na longoli chapeau et puis na pesimbote na ba bonne nyonso tout ya Congo Check. Merci beaucoup, Jerry Kobetox. Tu as déjà na actualité na biso toza nango lelo. J'espère que tu as la vidéo on a biso Karim Mokondi a sali depuis Paris a démarré vraiment Maman Sylvie Mapata malgré tout a tangi kombote po bato ba tala biso ba baki a tangi kombote mais na façon de lobeli na ye ezomona na ke azo lobela Maman Sylvie Mapata lobi akoki kokoma na parler mate parce que yaza Maman Pasteur bandini Maman Pasteur a posé candidature. En tout cas, question no tuninga moni problème na biso zanyo moni internet oyo to yaki malgré bandeko na biso belé na Kinshasa bazotanga na ba ifasik bazotanga na ba ina bazozwa misala te mais munele aye de biso mais c'est Google aye de biso to komi ba journaliste à presse en ligne to komi ba chroniqueur à presse en ligne il fallait que normalement biso ba oyo il fallait to kumisa kanzambe pour to solesa ba famille na musala oyo ko buka na te Darling Love et belé bazo boko ba famille bango belé bazo aider bandeko belé na musala oyo mais ezaka na groupe ba tout moko boye bango ba ya uniquement pour na kofinga batu bango ba ya uniquement pour na kosala ba désert siko tala yo lobi ki atangi kombota lobi Maman Pasteur elle est lâche parce que ngana yebisa bango à chaque fois tango bota bofinga ka mutu tanga kombota leti ngana ministre ndena ofinga na kotanga kombo na ye tondo sona ngina zongise pena na kibomoto na kotanga kombo ne moi si ya batu ya Weranson azama d'abord azama Maman Pasteur et puis sa femme légitime ya mutu tango oleka na TV ozotanga kombo no zofinga ye ozomote ko soluka ba problème mobo olemso ko silela yote en tout cas attitude wala na ndeko na biso moi si donc eza milimo mabe moko ekota kati na ye pour que atiki bato aswanisaka atiki na mema mibali na ye oya fingaka pour afingaka Weranson afingaka Fally Ipupa afingaka Fabregas afingaka tina Koffi Olomide afinga tina Wazekwa bato ya innocent président Wazekwa donc lokola ye asalama pa finga après artiste ozaka na ye oyo kosengele pardon
Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et puis la famille, en ligne, après sa ligne, tu évites la paye facile, on va un poto, parce l'avantage à autant dans la classe à poto. Soit disant ceux qui déconnent, ceux qui Myriam ou Mokon, tu vois. Alors, ceux qui José, ceux qui la reine. Ce sont des cons, des bourriques. Est-ce que pour m'en pas de parlement? Et ça, il faut y aller, Karine Mokon, ma patate na papier na yenga tangaka à l'accent Karine Mokon. Toi, l'accent na saini kuna. Tout le monde a un problème et bandeli pour comme Karim Mokonza sa vidéo on attend tout le monde qui ne connaît pas Ken Piana patron ya Fimbu na Fimbu ça qui interview na Mama Sidojima pata après wana bakangi photo na ndeko na biso Glorio Langi mais na ba page ndenge tozomona ndeko na biso azo publier photo ya Glorio Langi na Mama Sidojima pata azo finga moye sikoyo omoni eza moni yango na barake bazaba na bakolisa ba mabe bakola na banzela bakola na mauvaise éducation. Est-ce que songa naza na rando na yo ok okangi photo na mampata est-ce que ngo bakenga na komisa rando wana na sangisa na mampata eza liboma eza pese ezokota bango na mutu ba rando na bango on to se masquete Karine Mokon na Glorio Lang bayoka na raté est-ce que soki Glorio Lang akangi photo na mampata et cause problème o Karine afingela na mampata ça n'a pas de sens na oti ndeko na biso que je respecte beaucoup Dadimo là o asa mopanzi sango pardon na moi ngana boy pardon na pourquoi pardon na abi ba excuser pas excuser pour na nini Karine Mokon afinga waze kwa na mboko oyo basengela pardon bon présent waze kwa tika na donc ye afinga après bino boya kosengela ke pardon moi je vous dis na bino na pardon na bino boke no sokola pardon na bino et ça dans le sens et puis azo pesa raison Dadimo azo pesa raison solo baké ma pato moni batum soko lexa na carré na yo baza pe na ba rankir na bango est-ce que ozo réfléchir tant ngolo babilo kwa bongo bilo kwa bongo peut-être ozo ndeko na ngai na respecta kwa mingi est-ce que tant ngolo babilo kwa bongo ozo espérer que mokile kondimela yo ceux qui gèrent ça na rankir na ye akangi photo na Darling Love elingolo baké yo plasma yo Christian ozo allez on va nous publier photo na no finga na batu et ça dans sens et ça dans sens argument ya pesi wana le bio ma pate il fallait éviter aux maman na biso au moins pourquoi tout ça et puis ceux qui baza ba vrai administrateur baza ba vrai bateau baza na mukanda na mutu et ça qui pardon et ça qui tout le monde a lettre à suspension bango ba message ko suspendre bateau ni ba musicien na ba télé fallait tout le monde a lettre à suspension ba suspendre Karine Mokonzi vis-à-vis à la team Wata c'est moi j'ai ngam na olo bango na lobi na héritier suspendre Karine boaka lettre na TV na internet côté de la biso Dadimo la senga pardon te parce que boso fingi sa biso ba pandi sango oyo bazo tamona héritier ce sont des bourriques ce sont des cons héritier za mwana mayele comment ba ko sali personnalité no boy 5e vitesse bimi est-ce que nana sa no promotion nango le lot 5e vitesse yango yo to se masquer to ba te beteli wapi ozo ba journaliste le ba sa elo musala ya ko tamusa sango na yo ya musique na yo yo zotika bango basala ba bes ba finga ba to sengela bango ba pardon parce que babi que yo za mona malamu ba yo que la pardon na yo héritier Watanabe tu es mon frère je te dis en face c'est débarrasser na bana ba ndoki wana basawana na zotanga ba komona bango René Abir oyo ko sonya makor Karine Mokonzi nani lisusu na zoba ya leketu c'est débarrasser na bango soko lingi lelo carrière musicale no ekufate ça n'a pas de sens. Donc, bien, on va dire, Karine a sali mabe, allez, Dadimo le leki, on a dit verse, on va dire que le papa français, on s'engage pardon. Na lobby en gobo, natangi comme on a yonde konanga, et ça fait ma camouya l'état. Bon, le bâtiment, j'ai rien repelé sa moto, et ça fingi sa biso sont les lots en Kanda, parce que les lots sont à comment on benga papa chronifote, l'icolo yana. L'icolo ya Karine Mokonzi, a fingi Fabregas a fingi chronifote, to finga ni biso no surtout. A comme na poto ake ya pasi makasi Algérie Syrie poto et puis poto make na conteneur on doit zo attend ya ko tala na vie na ye albandi ko finga a toucher et puis na vidéo zo loba toto na vidéo asoba ke ngana touchaka mi bay no le lope na toucher na ngambu na yo ma passer à Linzanza ma passer à Linzanza oye ba de musuba ko na ba via pasi ba ngoma luka pasi na mbala sa batwa ma pata ebine ba somba lipa na ko N'est abandon relève 18h 21h chacun pour soi Dieu pour tous na famille na yewana asa
bazosambela kutu nzambe lelo ye bamokonza bakoma na bapoto bayebi vi bamena saki sakamètre okomesire saki sakamètre na papa na bango batanga kombo wana na mboko na Congo boni buzoba boye ko Darling Love biloko lezo matisanga mafuta makasi ntango bato bozoloba balimbisa ye afingi mwasi ya mutu Ma Jerry Kobetox nazonga na mwa mukie na maloba na yo ndenge outi koloba ke président héritier Watanabe il faut suspendre Karim Mokonzi ba suspendra mutu na vidéo na totali combo ezate en plus héritier sala déclaration moka lobi de lire ya Karim Mokonzi za en dehors ya makambo so lobi bon c'est que yem tapesa ke mutu makasa sala bon moi je te dis parce que ngana président ya groupe théâtral groupe ya musique c'est une entreprise il faut ça na ba ordre kolobate ke makambu oyo est-ce que bika ngana suspenda mwana moboye amena masanga sala trouble libanda na ba vie na ye mais eko ya ko mena biso pe na groupe est-ce que bika na ba statut na ba règlement d'ordre ya mouvement moko to ya entreprise moko na makambo ko sala libanda eko kango pe na kati parce que ko salir pe groupe ce qui héritier Watanabe balobi bongo c'est parce que yem tapesa ke teti makambo libanda etala yo ya etala yo faut etala yo parce que oyebi kia sala makambo libanda trop makani malibanda chambre na kota kia zofinga mapata les chambre na eza ndaku na Paul bape na video ngani na zawa natiki na ndaku na ngai natiki na epoto lokola babino tenga na epoto ya natiki ndaku na bakangi ngani na poto ndako wapi ndako tindi bazwa caution na ngone futela au hotel oyo ngako escoquer batu na risi ozo kosa ne bato bayebi yo tete ozo kosa bato bayebi yo te mapato wapi yo sakanela koni fuati nde yo pe na odong ndoki soro diongo mwana moboye ya omonia ba vela so ba wera pe ba bilo musupe bobo tika ba opportunité o pesa ba passage boyete aya katela bala zamba wana ta mutu manana yana na zamba abimana mutu lokwa manzaka ba diverger na mutu moboye donc ça passe hein. Merci beaucoup. Comme nous avons déjà presque fait analyse, nous avons fait poussé. Jerry Kobetox conseil ni nos copains ça na bande connaissance ba journaliste comme il est là, patron, il y a ba orchestre, ba comme il on dirait ba jouer na bango biloko saka na bango. 5e génération ni mtu comme na biloko wana. Oui. 5e génération. On peut message ni ko passer na héritier Watanabe motona tembe. Message ni vraiment ko passer na parce que il y a patron. Ngai message Darling pardon tikela nga mwata mukena lobanga message na repasser héritier Watanabe na lingaka o mingi tu es mon frère muto kosa atala ke mwana na keno mabe tinda batu ba lever ba beta te moi je te dis en face soko tali batu belé na Congo bazolo bango parce que batu musupe bazaka na internet te ba kosa kayo e belé le leur héritier konta na Facebook nenge batu bazo finga yo likolo ya bana wana héritier ozaki aimé makasi musicien oyo azo pesa ba jeune ba désespéré te ba espérer toujours na vie c'est toi héritier Watanabe comment kokota na libunga lelo moi je vais pour ça ngeza na kotika ko sala l'émission team ko héritier oko publier direction na yo et publier nini lettre Karim Mokonzi ba suspendre na la team Wata botika la soki botika na relation ki ndeko libanda bo pesa na kambote mais orchestre na yo alongwa nanu ezate ya dadi mona leka na émission alobake bon limbisa ye mapata limbisa ye osa mama na biso et toucher biso combien de ba limbisa ba limbisi ye RTGA ba limbisa ye waze kwa finga ba limbisa ye oso poteke na batu pe ba bino mto tinda ka ye afinga ka batu héritier Watanabe ngana eso soko longoli bango rien ne chance mukile hôtel maté parce que pe 5e vitesse yangona yebisa bango basali promotion ni bayambi ata na plateau boy basala na yo moko promotion ya 5e vitesse ndenge bapandisa ngo musu bazoyamba bafali pupa bazoyamba ba musicien mususu bazola liso makasi tala ba artiste musu na internet bazali kolo na internet aboki kaka clip ne boy 3 millions après kaka bango na bazo koso héritier kolanda bango te basombaka ba vie rien parce que baza na réputation ya bien héritier Watanabe garder réputation na yo longola mabole Karim Mokonzi mwana ya libabe oya memela o libabe bazo ba miselo babeta bango 5 ans ba voyager en Amérique te longola bango en tout cas moi mone na loba bona loba ezo utana mutema na ngai ba ko toucher ne sommet patate ma pato ba toucher un héritier oyebi quand même alama pe fufu apesa pe mai pona yo ba fingi ne mama na ozi ma pata na sa mama na yo
Darling Love na robakso le lomozo baki atangine comme maman pasteur à Pamba. Attends comme maman pasteur à tête nous sommes des Kinois. Moi j'ai né à Kinshasa, grandi à Kinshasa. Tant on mutuno satali vidéo na tali penabu. Atana batu bakufa bazana mabeleso ba oyo kata ngongo kaka. Ba ko batangi fini nani. Tout c'est masqué te to bateke o ya tangina ingé kombote. To ke pe na tribunal te. Mutuno surtout lelo. So atanga ki kombote. Dadi mona l'équipe wani. Ça va te tirer, attends comment m'a pas tapé. Dadi mon la seigneur pardonne émission Vincent Toulouse quoi. Moni. Ngape ko na tuni, dadi mon le kine émission pona nini. Batanga kombote, soit disant pour bino ba kasa ba atanga kombote. Si ko seigneur pardon pona nini. Tiani piana. Gloire Lani, Manike, soki bazana rankina Karine Mokonzi. Ezate soma pata ba publier photo na yoloba. Okomi ko ba tina mama bota. Tala niveau. Oui, yaza na debana, yoza na combien? Osoke na âge à ménopause, atal eloko moko te obimisa. Mama ya ba terrasse, so le na terrasse bana bazole. Inge, yako zwanga, Mokonzi yako zwanga. Yo botaka. Bazema bezo sala nga na pesa ba cadeau ya biloko bana. Yo kasaka ngolo kwa baje. Na pesa ba bena ba cadeau. O botaka. Eza pasi, eza pasi fa ozo ta mobile pesa ta mayelo, ko ozo koko bilali mutu lo kwa kita vélo. Bino ba ndoki bosangani. Na peta kama be ngai. Et puis na mutu okota na commentaire pardon ngalo ba pele loko. Mutu okota na commentaire kaka meki ka misapina salité. Afini ngai. Okozwa ya mama na ya batata. Parce que photo kende bongo. Photo kende bongo. Oki na vidéo le bini. Ngai na banga kate. Na ko toucher yo, na toucher kutu mibali na yo. Ah. Ntabata mi alikio maeli. François na. Wandoza ka lokolo na ndaku, lokolo mo na mutu ko koti. Ça la vidéo na Tour Eiffel, il y a 1 minute. Nous avons la vidéo na. Ça la vidéo il y a 1 minute na Château Rouge. Karine Sosa Mwasi. Ça la vidéo wana. Bima pena libanda. Oko tout na cheval pour na mema moi nete. Amema kabato. Merci beaucoup Darling. Merci beaucoup Jerry Kobetok, mot de la fin et puis bambote na ba yo tozo kabala déjà. Mot de la fin na sengi bana poto no so bosa la ini parce que muto ba toucher moi si artiste, moi si ya mutu munene, moi si oya lokumu. Je pèse mes mots. Moi, si mon côté là, musicien, nous sommes dans la crédibilité à mon pote. Pour les zoba, on a Karim Moko dans la TV, on a la crédibilité pour Boma Batu, Bolia Batu. Yo, ça la preuve. Yo, nous avons la tina babe, naba sango, naba nganga, ba kota on anzoto wana. Ba damsono pour ba personne pifo, le poto luki na passe wana. Ba chef Goutime Kolobate, Maya Ilia. Nganga moko tu ba yibisa nganga na damsono pendant 1 mois. Ozo pena zemo longola, tala niveau longola zema nganga. Allez lelo lo bana mampati. Tala mwana mwasi ma kolo Xavier Laurent oyo. Mutatoka kapamba pamba tamu na ba vitamine na sac. Keba pena yo. Bino mo ba jamais mama coupette. Nga lobi na yo Karine na ota caméra. François na. Tokoyoka sango. Tokoyoka sango na munoko no wana. Baba fana kwiti no ba komake. Et bon, il y a l'obate, et bon, il y a bonaboye, ma patazanani, moi, na sacré sacramento. On a eu général Likoulia, il y a eu Mbunza Mabena, il y a eu Baramoto, Banjimbi. Et on a un serre général ouana. Sacré sacramento Namboko, sacramento, bah, y est Namboko. Et puis, on m'a dit qu'on fait dans la kinité, référence à l'église à Mapata, avenue Makanza. Au cas ici pour l'équipe là se fait des fois on a répété Lupango Elandi avant flat. On a ma kamuna kata buluye kata sombalanga. Webi Kishasa te mais au vani na kata Kishasa. Yo et puis autant moi na Kishasa te yo. Ozaka na ndako. Ndako zo bete la tolo ngai na tika ka garantie na ndako nanga. Garantie c'est si là yaya. Yo ne mte futela ka hôtel wala. Merci beaucoup na bande kono so bola nanga en tout cas na suka na olobate ki o pardon. Na lobi mabe. Bo supporter nga. Naibi ke na fingi makase puis na fingi mutu moko Karine Mokonzi. Siko mutu na lobele ende héritier Watanabe. Wana na lobele tant que artiste na biso. Héritier Zonga. O defanda wera na mwana 13 ans na émission ya Vena biso Serge Kaim honorable. O telema bo héritier Watanabe. O signifié o lobby banda mwana babota makatia kota la classe kota la université. O longo le logo zaki na mito batu babi wera sala erreur. Lelo mwana moya mabundi et kirimo ya buzoba ya ba PD ba lesbienne ba ko fingi sayo. Cette fois-ci, et derrière, on a répété héritier na roya wana. Ce qui boko bête nga to sala ngo vidéo. Nga na kolongola bino pemene héritier.
5e vitesse ata na batelefone na bato ebeti te ala bobeta makasi biso nde makambo biso bajeunesse héritier nde makambo boza eloko te nga na okota na vie héritier siko bokomona promotion na osala nga na babala poto babenganga mokonzi direct bato bolalaka na milimu mabe bootela la timu wote komi ya mfute bamise babima su kitoko te likolo na bino bamise baoyemba su bie te likolo na bino bamise bazali bamise ya minene na maison mère atalaka maison mère abwaki générique makasi ata na la timu wote nde bobimisa efute bibembe na bino na ya mama na bino boki botiango mpena générique. Merci beaucoup Darling. Merci beaucoup. Comme la mission déjà dans souka analyse la mission de tout ça là lelo vraiment analyse il y a pas si peu à Bosoni vraiment toujours comme un puis toujours si comme ça la mission toujours qui est d'un côté. Toujours qui est d'un côté vraiment et on peut ça qui to côté makasi. J'espère déjà le message est passé déjà Boyoki déjà wana vraiment na moni na France wana prêta color et moi ça mondele ma grande sœur chérie bambote na yo pourquoi pas la dode mavumisa moto na nzambe mobali ya batu ya Clarisse Plasma na Amsterdam na Hollande bambote na yo mon vieux siko zwami bon retour vient déjà qui est pema et ça la mère à Kenya bakenda kaka merci beaucoup na papa Sibou Mutombo notre boss. Merci papa, merci beaucoup à notre réalisateur, Metitima, merci beaucoup à abonné à Bissonioso, merci beaucoup à Batunioso, système à l'émission Lelo, na Luboya, Christian Luboya, Gloire Maya, Clarisse Plasma, pas avec une assistance naïe, on quoi assister petite sœur quand les alaka, tout mon ami, check. Congo Tek Tek TV, Yassiba Mutombo. Congo Tek Tek TV, Yassiba Mutombo. Dina Yesse, na Congo Tek Tek Mama, Yassiba Mutombo.